mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur cluboriginal.net. Merci de votre fidélité. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a l'élo. Tozali Kolobelabino parce que Toyebsaki Bino 2020 Ezali Ane Moko. Donc, il y a ma solo 2020 ezali année au président de la République a confirmé que yé mutazo konchambo kanabiso parce que batu mususu babanda kanisa neti mais bino mo bomoni ke ma solo ya présent étiquette au kanambe mutazo diriger mboka ezalaka susute parce que ngana zoye bisabino politico Félix Antoine Tshisekedi azo memana mboka na biso ezali neti ya ba pays civilisé. Donc barobomate poisonté donc batu bakufate donc bozala donc na motema moko ya makasi parce que ce que zali motema ya makasi te okokukate politico Félix Tshisekedi azali komema ezali neti course à marathon donc il faut que zala na pema parce que makambo Félix azo sala na mboka na biso na politico azo mener nanu esale mate donc yangwana bovanda na bino calme 5 minutes ezo zala kaka wana pour nakopesa bino cours ya éducation civique. Donc avant na banda déjà émission oyo nazali na esengo moko munene na monique mutu oyo abandaki kozanga pembe na Félix Antoine Tshisekedi azongi na kata masolo. Mutu oyo abandaki kozanga pembeni ya Félix Antoine Tshisekedi azongi na kata masolo parce que bato il faut bazala na kati ya pembeni ya président de la République il faut ba IDPS bien et puis bazala ba yaya bazala ba noko. Donc, ce qui n'a lobby parce que na monaki président Roger Lumbala a zongi. Président Roger Lumbala zongi donc président Roger Lumbala et pessibiso sengo parce que na yoki ba masasa zali kobeta parce que il faut mutu morazala na ba réponse likambe bimba ti tikotak. Donc batul kola ba président Roger Lumbala donc et sika na bango penza ezali na place ya Félix Antoine Tshisekedi parce que oyo akosaka na kutu na Félix Antoine Tshisekedi ou bien Roger Lumbala. Roger Lumbala zanoko hein. Azaya azayu mate do yepenza ko ya pe abimi ayena palais no azuyo abote yo alati bilamba zongi et puis sili Roger Lumbala donc vraiment présent na sepela ki tango na monaki yo o mundengo bandu ko expliquer ozo expliquer penza donc ako yo tango betara lingala donc na mona na lute mutakasai azo beta lingala azo beta ngwaka on dirait penza donc mutu moko soki ya mbanda ka soki ya wapi donc présent Lumbala donc yo place nous allez wana beta ba masasi ndengo zali ko beta penza yebaraki donc club oa zalaraka simano père za simano to se plaît parce que yo place nous allez parce que yo za wana donc orotike la bango tate yo za noko zali la musique donc ceux qui j'ai okoye la bango penza donc na britande la au sola donc présent Roger Lumbala et Sikano Zali parce que yo zali IDPS au la IDPS banda papa donc oyebi masolo ndenge zali donc tant yo ozana kata masolo mutu arosakana na IDPS azalité donc vraiment président Roger Lumbala yeba ke 5 minutes ezali simanayo parce que opposant oyo bandoro bangisa kanambe net Roger Lumbala zate nazo expliquer bino Roger Lumbala donc ariska ba vina ya na ba aéroport na ma papa côté na ambassade kima kama kanamba tinda avion pour ba kangaye donc bozo ma penza ke mutu ayebi combat donc mutu ayebi combat donc Roger Lumbala donc mutu abandoko bangi sa penza kanamba za Roger Lumbala donc waneza makambo kola siko to koti na kati ya démocratie donc Roger Lumbala donc vraiment yeba que 5 minutes et puis son mbote ndengo zongi na kati ya masolo donc waneza ika entre parenthèses fallait faire na beta c'était parce que naebi donc combattant Roger Lumbala naebi donc force naye naebi pe donc ndenga sala masolo naye donc vraiment sikoyo sujet na biso ya lelo ezali sujet oyo ya commission électorale nationale indépendante oyo ba pesa pe iwana pe ya indépendante mais ça la ka yango te donc ngana lingi na nous na faire comprendre bino en tout cas naebi te peuple congolais bozomona ke batu ya FCC bato à PPRD wana ba comme ko distrait peuple congolais balingi ba ko sa distraction même na président de la République mais net président de la République a timba
Donc azokota na ba distraction te botala ba comment ça net ba buzz lelo ba lobi boy ba sali boy le ba bimisi ka mususu le dotozo la la te bazo bimisaka ba makamoko bo pona ko distraire bat OK na minute oyo est-ce que pendant na minute oyo est-ce que seni eza penza priorité l'élection en 2023 donc bango bazo la seni siko pona nini po basala ba makambo na bango babanda déjà ko sala ba masolo na bango ba déjà ndenge ni basala na 2000 makambo wana ezali priorité te priorité eza siko peuple congolais lia bien azwa soin médicaux bien tokanga ba fa kwa nyo surtout esi la bozolinga ko diser présent Kabila Makende FCC wana mariage total en mariage peuple congolais a telemi il faut batonga na mboka na bango na Kabila azonga kolona bilanga toto lingara Le Congo n'appartient ni à Mabounda, ni à Rosa. Le Congo nous appartient tous. Le Congo n'appartient ni à Rosa, ni à Mabounda. Le Congo nous appartient tous. C'est ça le vrai peuple dans la rue. Un peuple conscient de son destin, un plus puissant que la bombe atomique. Voilà le peuple. Kabila voulait 2023 pour sa majorité n'a pas de Rosa.
seni tina nango ezali nini sikoyo na kati ya peuple congolais na minute seni ezali nini na kati ya peuple congolais. Seni avant zonga bien, il faut auditer salama. Baye basikoyo donc ba machine à voter wana et qui combien bon ezali combien ba avion combien ba sombaki donc bino bozoli ngo camoufler bolekisa mbango bango bozwa mutu azalaki na sima ya nanga ya pour auditer salama te balendela bango te nanga il faut azwa convocation ya tribunal. Auditer salama to ba makamne elengaki bon bokanisa ki ekoleka ndengi wana nazolakisa bino déjà ndengi ba votaki yango na butu ba bengi kutu batu oyo ya ba député opposition te basalango benga bango na bateso ba ye donc na butu na ba misu na bango na ba pongi ba votango bango bakanisa ki ekoleka ndengi wana mais là lakisa bino na botala ndengi elekaki ndengi ba votaki yango ndengi ba lobelaki yango après tozo koba seko koba bomona siko ba réaction et puis boyoka ndengi président de la République atelemeli bango donc ba kanisa ki président de la République azayuma président de la République azayuma taza noko donc bino mo boyoka ndengi basalaki vote na bango po balekisa donc adjoint oyo azalaki adjoint nanga aleka na kata masolo. Le processus étant arrivé à son terme, au cours de sa plénière du jeudi 2 juillet, l'Assemblée nationale a adopté à la grande majorité des députés présents le procès-verbal des confessions religieuses portant désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. Après plusieurs mois de tractations suite à l'expiration du mandat des animateurs de cette institution d'appui à la démocratie depuis juin 2019 et conformément à l'article 12 de la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique numéro 10/013 du 20 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI, le rôle limitatif de l'Assemblée nationale est d'entériner les décisions des composantes habilitées à désigner les membres de la CENI dans les confessions religieuses dans les cas précis de son président. L'Assemblée nationale transmettra pour dispositions idoines à l'institution responsable la dite décision et fonde l'espoir que le processus électoral sera relancé avec cette avancée notable. Elle lance un appel solennel aux différentes composantes responsables de la désignation des autres membres de la Commission électorale nationale indépendante à s'activer dans un délai raisonnable pour se conformer à cet impératif légal de l'article 12 de la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI. Bien avant cet entérinement, sous la conduite de la présidente Janine Mabunda Lioko, l'Assemblée plénière avait adopté les recommandations de la Commission défense et sécurité sur la situation sécuritaire nationale dans la suite de l'audition du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Donc, na yebite bo total ba image na yebite tina nini FCC bazali ko welela. Tozana na 2020 bazali ko welela masolo oyo ya CENI to yebite pona nini. Bolandi bino moko donc bazolinga kozwa Ronsard Malonda oyo bumona kiye azalaki na bras droit ya nanga po aya déjà na kata masolo OK na minute oyo ezali masolo ya basenite ezali peuple alia bien na kokanga bafakwa to yebite mais bino moko botala tangu bango basali makambo na bango ba député oyo ya cash bango ba telemeli yango ba lobi na présent à investir donc Ronsard Malonda wana te basala tout et sala mandengo wana te bino moko botala na bileli. Membres du groupe parlementaire cash condamnons fermement et de façon énergique l'enterrement précipité, partiel et partial de M. Ronsard Malonda par la majorité FCC alors que la composante société civile a droit à 3 membres au bureau de la CENI désignés par les confessions religieuses, les organisations féminines de défense des droits de la femme et les organisations d'éducation civique et électorale. Déclarons nul et non avenu la désignation irrégulière du sieur Ronsard Malonda. Recommandons au président de la République, chef de l'État, de ne pas procéder à l'investiture de M. Ronsard Malonda, dont la désignation n'a pas obtenu le consensus des membres de sa composante, pour assurer également l'observation scrupuleuse de la loi organique en la matière qui recommande la désignation de tous les 13 membres au même moment. Ceci permettra à l'Assemblée plénière de la CENI homogène, composée de nouveaux membres, de jouer pleinement son rôle de conception,
d'orientation, de décision, d'évaluation et de contrôle de la CENI. Prions la Cour constitutionnelle de ne pas recevoir le serment de M. Ronsard Malonda, contesté vigoureusement par les grandes confessions religieuses, à savoir l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo. Donc, Binomoko Boitolanda, député au Bazana Katia Parlement, Monique, donc ils allaient bien à Tatolo Bakache, député, donc ils ont une identité na bango politique. Bazali député au bazali on a censé pour bazala na sima peuple. Bon Monique moni yango eza façon moko ya mabe. Et là tous allez koloba. Donc na bete mona moso na mabunda wana penza azali koluka nini. Ozomna muto so azali makangu donc ya kanambe muto eza bien te. Baza so bimana kanambe yokazi muto osala bien. Obien na ba mbongo ayibaki wana yango muto ezali ko sala e mutu parce que na minute penza peuple congolais boye sanga seni na minute toza lelo awa toza na juillet 2020. Seni penza donc tina na yango nini. Donc omoni bazali ko préparer bazali ko sala ba masolo ko préparer donc mekaka présent do basa net ba buzz ko sa net do ba blog mo ba distraction mais minute toza na tina yango te présent zo sala tout batu ba lia bien batu ba se soigner bien kokanga ba fa quoi état de droit. On doit mettre sur pied un état de droit au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Si on dit bandi, on détourne bandi bakop. Le temps tu vois le balandi on a besoin. On n'a pas peur. Nous y avons cru. Mais ce que mon konza lobi abi bon likamba ko pona au salaire au yo aux amona mai nanga c'est vrai to tanga na yo tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Buzo kotsa ba masolo mo kezanga te bino bokanzi donc seni yango ekoleka kabo donc nanga zalaki wana ayibi mbongo donc audit salamite ale boponi mutu muso azaki na nanga po eleka bo ekoleka ndengo wana te siko boyo kabino moko ndengi président de la République eleki na conseil des ministres ndengi ba balayer makambo yango do président l'hôpital omoni ba makambo ezali makambo il faut que au sérieux consensus il faut que au sérieux ba tout bazala wana ezala te ke epesa problème ba tumsu baba obiso tozala kité parce que zali yango mutu ezali masolo o eko ya donc situation ba élection ya mboka na biso eko dépend na seni do bozongo te ka net li seki ale bo lamu ki ba msu bazala ba poti na misu ba lalité ba yal bo koti na parlement ya ba koko na bino ale bo voter on ndengwana pourquoi ba msu bo bengisa ba ngote bo bengisa ki ba député musu te ponani do bino bo kansi ekoleka kana lo yenge bo yale bo vandi entre bino ale eleki ale après au seni masolo président azali ya Naïf Sabino, mon présent, bino il faut vous comprendre à présent. Présent Kendaka, malembe. Donc, aza faux timide. Bozo moneneti mutu moko foti. Donc, noko, ya. Donc, bino bozo la bossa ni tazo kate. Bon, mon egi makambu, ya caméra, tazo les papiers, nana zo tala, talibo. Mais lobi caméra, zo kangama. Mutu aye bagite. Donc, bozo à présent, neti, you mate présent, timba. Donc boyo kabino moko na compte rendu makamba bagi concernant makamba do présent a boyi masolo wana il faut ba bandela ngo na ndenga bien ezala te ke soki na ba erni na tongo penza na ba 10 ba tutu ba vandi et puis ko salema donc seniza eloka jeter présent oya kolanda wana et puis donc ba makamsu so na présent donc tala to chana na après to yebsa bulo biso to zanango pour na président de la République donc bino mo bolanda ne présent a longoli masolo wana na ndenga la musique donc na ndenga Britannia la bango bakansa ki donc on dit mango ndenga wana donc soki ni et salama ndenga wana te il faut vendre la seni auditer salama masolo tout et salama pour masolo penza za te ke muto la ba biso to zala ki te ndeni boponi mutabo donc mu batu tout il faut bazala et salama donc à 100%. Compte rendu de la 38e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Ce vendredi 3 juillet 2020 s'est tenue par vidéoconférence la 38e réunion ordinaire du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Le point ci-après figurait à l'ordre du jour. 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption de textes. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République.
L'exposé de son Excellence Monsieur le Président de la République a porté sur 4 points, à savoir 1. Observation sur le mécanisme de désignation des animateurs de certaines institutions d'appui à la démocratie. 2. Situation des sinistrés de Yumbi réfugiés au Congo-Brazzaville. 3. Situation sécuritaire à l'est de la République. 4. Déploiement d'un drapeau de la République du Kivu. 1. Des observations du président de la République relatives au processus de désignation des animateurs de la CENI. Le président de la République a été informé que la procédure devant conduire à la désignation des candidats au sein de la CENI fait actuellement l'objet de fortes contestations. Elle concerne les différents acteurs intervenants sur fond des rapports contradictoires faits par tel ou tel camp, sans préjudice de diverses irrégularités ayant entaché le processus devant conduire à la présentation du candidat de la plateforme confession religieuse. Devant le risque d'instabilité que pareille situation est susceptible de créer, le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République, est appelé à veiller à tout moment à l'apaisement au sein de la communauté nationale. C'est ainsi qu'il a recommandé qu'un tel processus qui impacte la politique nationale du pays soit conduit dans un esprit de consensus, d'apaisement et dans le strict respect des règles régissant cette plateforme. C'est pourquoi il recommande aux différents acteurs intervenants de prendre en considération les revendications des uns et des autres et d'aplanir les vues avant tout avancement dans ce processus. Il y va de la crédibilité même du processus électoral qui ne doit nullement être entaché d'irrégularité. Aussi, le président de la République a-t-il tenu à ce qu'il soit entendu qu'il veillera personnellement à ce que la procédure de cette désignation et le processus électoral soient crédibles de bout en bout. Donc, bino mo Tolanda, donc président donc bango kasa président donc Yumobe président Zakidiba. Président Zakidiba na makambu ya mboka te. Azande ndenga landila masolo, asa neti marka azoka te, mais azoka timba. Atimba. Donc bon monde longo liang abi non. Bozongo na loengete père bokenon mais père bokenon na marque wanande. Donc bino bomono likamo neti ga simple ga boye na ngona ba marque bosangani bino na bino leki ekoleka ndengo wana te eza eloko moko eza important pour na mboka na biso. Donc il fait ça na ndenge bien. Président tozo souhaiter les sous président tozo profiter na occasion au poto biso président yo zara na poto za président mon na poto. Awa na ba poto na ba nini ministère intérieur ezali ministère intérieur eko gérer ba masolo wana pour bango ba seni na bango wana ezalaki pona ko tricher ba sali neti ya musique na bango moko boye et que connaissez donc présent ministère intérieur eko sala masolo wana et simbi pe mouvement et sali masolo et tali pe en France to yuti ko sala wa élection ya ba maire élection municipale ah c'est seni ezalaki et ça na ministère intérieur bon ministère musa nini. Donc, président, il faut timbelango, il faut changer le système. Yosa, moutala, musique, on changer le système surtout. Donc, si vous top marqué pause pour Boébi que samedi, le 11 juillet, donc Boébi rendez-vous avec le Patriote de 14h à 16h. Tous allez koyamba vraiment combattant mounene. Oya sali combat na kati ya France a risqué vie naie à côté de prison pour na combat lelo azali na sima ya président de la République. Donc tous allez koloba Pacheli Mikobi a invité na ce samedi 11 juillet de 14h à 16h na émission Rendez-vous des Patriotes. Bolanda bande annonce. C'est un vrai combattant, il a risqué sa vie pour le combat en France, il a été même en prison, c'est de Pacheli Mikobi qu'il s'agit. Il sera mon invité ce samedi 11 juillet 2020 dans votre émission Rendez-vous des Patriotes. Bonsoir, je m'appelle Pacheli Mikobi pour ceux qui me connaissent. J'ai rendez-vous avec le grand journaliste César Ngadi, c'est samedi 11 2020. Pacheli Mikobi est l'un des combattants qui soutiennent le président Félix Antoine Tshisekedi. Afin que nous puissions débattre sur l'actualité politique de notre pays. Nous savons très bien que le président est dans les bons, mais il y a un système qui est incrusté dans la politique qui ne veut pas que les choses changent. Les Congolais commencent à se mettre debout. Il y a la CENI qui bouge. De l'autre côté, il y a les prélats qui parlent. Le peuple aussi a sa voix pour parler. Et maintenant, que faut-il qu'on fasse? C'est sur ça que nous allons débattre ce samedi 11 2020, samedi juillet bien sûr, samedi 11 juillet 2020. À partir de 14h. Pacheli Mikobi sera mon invité le samedi 11 juillet de 14h à 16h dans votre émission Rendez-vous des Patriotes.
Il répondra à toutes les questions relatives à la politique de notre pays et il en profitera pour vous expliquer la raison pour laquelle il soutient le président Faci. N'hésitez donc pas à poser vos questions en direct à Pacheli Mikobi, mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes, en composant le 01 48 20 12 24 et le 07 53 36 38 09. Mbote na bande konangai ba congolais. Ngai ndeko na bino na kombo ya Pacheli Mikobi Minga nazali moko na bino awa na kati ya France na biangami na émission ya ndeko na biso journaliste Bobi ya Munene na émission de Patriote samedi 11 juillet 2020 na ko répondre na mituna na bino na mai matali mboka. Pacheli Mikobi azali invité nanga samedi Oyo na rendez-vous des Patriotes de 14h à 16h. Azali combattant Oyo azali derrière président Faci. Ako expliquer biso ba raison na ye tina nini aponaki ko zala nasima Faci au moment où ba misusu bazali tilelo ko sala combat Oyo bazalaki ko sala kala. Makango etali mboka lelo on a français babengaka na lopoto évanescence to ebite so tozo matasio tozo kita ezali que bato bazalaki bazana mitema mabe basango bakoti yango mindele bakoti yango o peut-être ba kité ba mutanga comme peut-être dans journal il y a Jeune Afrique que la MONUSCO a intervenu pour que le président Félix puisse recevoir Kabila, ce qui veut dire qu'à partir du 27 Kabila fait une demande pour Félix à Boyaki yango baye MONUSCO est imposé. MONUSCO ça a combien d'années na Congo à Sala Eloroté. Donc, on a comprendre. On pas lingi à l'oba. Il faut tout en abomoko. Bon poser ma question Nabino en direct. Le combattant résistant Pacheli Mikobi a répondre à ma question Nabino surtout. Bon composer le 01 48 20 12 24 et le 07 53 36 38 09 ezali numéro ya WhatsApp. Nayango na ko répondre na ba question na bino na émission il y a comme les autres l'appellent aime bien l'appeler grand prêtre César Ngadi le samedi 11 juillet 2020 à partir de 14h. Rendez-vous le samedi 11 juillet de 14h à 16h avec le combattant résistant Pacheli Mikobi dans votre émission Rendez-vous de Patriotes. Merci beaucoup. Ingeta. Donc rendez-vous Nabiso Nabino na rendez-vous des Patriotes et donc samedi dernier Zala qui était passé tout ça là déménagement il y a plateau Moussousou dans Yangwana donc vous avez pris un temps ça la tête donc semaine mobimba bah direct zongi donc rendez-vous de Patriotes c'est ce samedi 11 de 14h à 16h bo bengi na ba numéro ezali ko défilé donc numéro fixe ezali siko donc 01 48 20 12 24 et puis 07 53 36 38 09 WhatsApp pour bengi pour poser ma question directement na invité na biso Pacheli Mikobi. Donc sikoyo tolingi to yok sabino message ezala ki message moko tongo la sabino ango le 30 juin mon collègue indépendance mais tozaka na ba période wana donc tozo yok sabino message ya maman présidente Pauline ya Congo Solution à lobaki concernant le 30 juin, à celle qui réflexion moko penza na mona kengo zalaki malamu donc bino moboyoka oyo mama Pauline présidente ya Congo présidente ya Faci Solution oyo lobby concernant le 30 juin oyo zalaki 60 ans banda tozwa indépendance na biso bote bandeko nanga nyonso ba congolais et pas bino bozwami ezali ngai wa bino mama Mujinga Pauline na ye lisusu lelo yo ya solo mikoleleke belé oyo ngai na bino tokutani te lelo na ye parce que bon na ye kaka kolobela likambo muke oyo eza ko pesa nga makanisi lelo toza mukolo ya le 30 juin mukolo na moni lelo banda tongo bandeko na ngai bazali kotindela ngai maloba bazotindela ngai ba makambo bien ba masanga ba drapeau bonne fête et tout oui. En tout cas, c'est que moi je pense. Ngai po ngai lelo mukolo ya le 30. Il fallait que à la journée moko comme on dit, je vais essayer de dire ça en français. Ça n'engage que moi. Une journée, vraiment, ça devait se baser sur une méditation, une réflexion, une commémoration, partage
Parce qu'il y a solo. Les lots, ils ont reçu la 60. Indépendance. J'aurais voulu quand même qu'on les lots, tous à Mukolomoko, to Sangani, Nabatem, toza Komituna, Mo Oyo. Indépendance. C'est quoi? Pour Nabiso, Congolais, les lots, indépendance. C'est vrai, le 30 juin, c'est une journée, et ça Mukolo. Mais avant les 30, Batubakou fait belé. Avant, Bakoma Mukolo, les lots, signé Mikanda, Bakou Faki. Bino moko boyebi. Ba papa na biso, ba maman na biso, ba kufaki pona mukolo ya lelo, les 30. Pour biso tozala bien. Ma question est Zaboy. Est-ce que biso lelo, mukolo ya lelo, les 30? Est-ce que vraiment on est indépendant? C'est juste une question que je pose. Est-ce que vous pouvez me répondre si vraiment au jour d'aujourd'hui, les 30 juin, si le peuple congolais de la RDC est vraiment indépendant? Nandimité. Et là, il faut to vanda, to réfléchir, to tuna, to mituna nanu. Makambu to moni yakala, na makambu to moni pendant na oto koya liboso. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on a vécu? Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Et qu'est-ce qu'on va vivre l'avenir? Est-ce que to bandaka le 30 juin, na ba condition à boy, ba na biso ba oye bandini? Moutounion ce soit à Koufi Atika héritage, moi il y a bien na bana na ye. Mais biso, qu'est-ce qu'on va laisser na bana na biso? Oyo tozali kobota, bakoko na biso bazali koya. Héritage nin. J'aurais voulu tomi tuna pona likambo e bande konangai. Banda ton nazo samsala, je n'ai pas vu le temps, je n'ai pas eu le temps de voir le discours du président. J'ai vu que c'était un bon discours et tout. Bravo, monsieur le président. Mais ce que je viens de dire là, ça n'engage que moi personnellement. Parce que ngam kola lelo naza ko sepla nangote. Naza ko kanisa bato ba kufaki. Na ba makamu nyonso salami mikolo nyonso oyo ti na dato ya lelo. Moi franchement, je suis pas du tout l'indépendance, oui, c'est une date. Tout simplement. Le mot indépendance, c'est un concept. Un concept qu'on peut attribuer à beaucoup de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, les mots indépendance, par rapport à nous, les Congolais de la RDC, on peut attribuer à quoi ces mots-là, indépendance? Est-ce que ça va avec notre vie, ou la vie de nos papas, ou la vie d'aujourd'hui? Si ça va, ok, on va le fêter. Si ça ne va pas, il faudra réajuster, savoir qu'est-ce qui se passe, comment on peut faire pour n'aller tout là-bas dans ce héritage concernant l'indépendance. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Makambouze Belé Koloba. Je n'ai pas le temps. Nzambasa Isabiso. Merci. Donc, Binomo Boyoki, Maman Pauline, présidente Yafachi Solution, alors bien, tout ça, 60 ans. Il faut réfléchir, tout ça, tout comme tout juste le président au Penza, ceux qui azalaki banda kalambe, tout le monde en zela. Mais bamisous bazo mon on net dit c'est qui. Au monde que zalaki anniversaire moro ya méditation. De tous autres la siko tous autres nzela malamu bongo siko bino bato FCC lelo bobisi makamba buzoba lo makamba buzoba buzo sa net beaucoup ça ba buzz politique pour vous distraire président na biso au moment président na biso azoluka congolais lia congolais à se soigner bien congolais avant d'être bien na état de droit. Donc, et comment penser que donc l'État azali li kolo ya mutunyo surtout bino bozoye la biso ba distraction. Donc partenariat oblige tous les côtés la bino suko ba partenaire na biso donc Romain Ilunga les grands traiteurs na Sepela TV Bolanda ba partenaire na biso mi balé obo mesa na bango na bengaka partenaire éternel. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France ezana kati. Ba chaîne ya Congo ezana kati. Ba chaîne ya Londres ezana kati. O numo na makambu ya politique ya sika. O parti AA ezana kati. O parti BB. O CFAIO ezana kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso nengozo mi ma biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Donc, partenaire Nabiso, vraiment, il faut vraiment consommer congolais. Donc, vraiment, partenaire Nabiso, Sarabino, qui est partenaire éternel, Romain Ilunga, le grand traiteur, na CPLA TV. Donc, si Koyo avant aussi cette émission, parce que comme vers la fin de l'émission, na lingi vraiment. Na beta c'était pensa. Et au moins, si on a vendu un mon abi congolais, est-ce que Mitu Nabiso pensa ça la bien? Towiti musika, nzambe ayokeli biso mawa, asali changement auto bandoko senga, asali yango na likolo penza tozui mwana mboka. Botala compte rendu ya ba réunion bozomona réunion zo banda le moko ebandi na 12h réunion zo sila na ba minuit. Ya Kanambe ba réunion muso sala ba 15 minutes parce que Kanambe donc bourri kayebe lokote bazoya kaka bazolo bane kaka déjà basi basalaki donc ministre ando sala makamune na ndengi na ye Kanamba ya rapo ba ebseka basali baza met botal la mwana mboka réunion banda da 12h ezo si la penza na ba minuit. La présence au Bolandi contre Randi Bozo Mona Koto na Kivu Makambu na côté Katanga Makambu donc azalina nous donc il n'a ma tension belé azolinga si sa Makambu Makambu kabino moko FCC bozali ko créer baguerre est-ce que Félix Antoine Tshisekedi de mutu aye na ngotanga yesiko bino mutu botika Makambu baguerre Makambu ya ba tuerie Félix Antoine Tshisekedi azoya sikopo asilisa yango. Mais bozoye la bato ba distraction moko boye seni na minute ba guerre ezali na bato bazoli ya bienté ba makambo za bienté social bino siko seni na minute biso to sa nangoni mais bino bozowe la seni parce que bozo préparer déjà ba maso na bino mais bomoni siko bo beti tiertia mabe bo beti ba carte mabe bomoni que président nga longolo bino bokasi président boko memena ba distraction za ki diba Rolexa akoleki sakate président zo sa neti président za timba bomondeka longoli yango babina eza bote boniko boke na batna loyenge bopwani bomema batna loyenge bopwani makambo ezalaka bo bozongisa masolo wana to vandela ngo calmement parce que seni wana yango mutu ekosala détermination ya makambo ya politique mboko na biso boko lexa dobo mais bino bomone loko ngo eza pété allez bozonga kuna rebelle out pour bomona que président Otozali azali la souci botika président travailler na ba dossier au penza ezali que ba dossier o eza urgent au peuple congolais a zozi la solution. Bah c'est nous en tout cas la makambo na sima. Et puis c'est nous les a priorité. Il y a peuple congolais parce que trop tard la président penza donc à la mukelango penza comme bouseni et longo to continue le ministère intérieur et gérer ba makambo surtout. Donc vraiment ils ali pas sinama wana motema mais président na biso nzambe akozala nao président na biso Dr Zaina bo mona ki discours président betaki adresse ne wasala ki ya makambo indépendance bo mona ki ndenga beti ba masolo surtout. Bakasavu buana zomona bakasavu buana donc banda basundola bango kasavu bo batie héros national bo mona penza que héros solo mais bino bozomona neti kaka distraction donc vraiment ezali pas sinama wana motema makamusu penza otozomona mais boyeba ke batu tout bazoya na contretemps Félix Antoine Tshisekedi atiaka mabolongo na se pour na mboka na ye et puis azali mutu oyo congolais surtout alingaki azala parce que tozali siko komona makambo ezali koleka so penza tozora ba président mususu to tangi kombo makambo soki bato mususu ba defaka ba mbongo ya banque Lambert bazaka ba président mbel mbongo tu ya banque du Congo ngoke na banque Lambert donc ezali vraiment pas sinama na motema donc to komi na suka émission na biso ndenge na lobaka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, de vos observations, suggestions, même critiques. Donc n'hésitez pas à me les faire remonter sur notre compte YouTube ou sur notre site internet cleboaoriginal.net. Donc ce que nous avons commis à Souka, à base,
base vraiment tokoki kotika yango jamais base muté comme ça président de la République na biso président donc la partie ya Genève pour base PC ultimatum beti chita sima bomona masolo epesa donc ndenge wana base il faut ezala soli kameza ya un peu bomona biso soli kameza mystique tokolobela pour président penza donc tanga lundi 5 minutes o batunanga so bakomo lo babo donc eza fo masolo ya bomona kasoli kameza bien ça bien mais tokoya te to créer ba masolo moko boy pour te chaka président contre ta rien mais soli kameza mystique tokoloba pour président de abeta chita sima à comprendre que makameza fo donc tokobanda ba dédicace na biso ba remerciement na biso na Afrique du Sud na Cape Town kuna nazali kopesa petit nanga penza parler petit nanga parler ngam na pesa information ya la musique donc petit nanga José Bantessa petit homo yebi esprit ya la musique ozwango et puis est-ce que bango bazali kitango makamama ya sika ba yebi yango te donc petit nanga José Bantessa na se plara trop ozali na kata groupe na nyo surtout au sala rapport na vienne parce que yoza petit nanga penza zo formation et pas nanga moko vienne yo petit nanga donc José Bantessa merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kata capitaine Maman Victorine Moudimbu Wakapimbar nakata Cape Town donc Maman Victorine merci à trop balobaki nanga la José Bantessa donc Maman Moudimbu a ratakate 5 minutes avec ses anga donc Maman Victorine donc Wakapimbar donc merci à trop na fidélité non na 5 minutes avec ses anga na sepela ki mingi na yoka nouvelle wana. Donc si tu es na Tunisie, na Tunisie pour na ça donc petite sœur propre Linda Pemba ya vandi ça base ya Tunisie et puis azali na katia groupe donc merci à toi petite sœur propre Linda Pemba na nyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc ici koyo na kati ya Canada pour na ça le combattant Roger. Le seul qui nous reste, c'est le combattant Roger Bambote Belé. Donc merci à trop le combattant Roger Nagno, surtout au Salaka pour 5 minutes et puis na Katia Group. Donc merci à trop, merci Mingi. Donc toké siko na Katia Saint-Denis na 93 pour nous ça Blaise Zembele, donc petit frère propre Blaise Zembele. Donc vraiment yo moyebi ke petit na barotimba. Oyebi Masolo, donc Blaise Zembele, donc merci à trop, donc au PCP, madame, en même temps, parce que bien vieux, Tolanda Kayo, donc vraiment, petit c'est propre, donc madame Blaise Zembele, merci à trop, na fidélité, Nabino, na 5 minutes avec ses angas. Toké directement, si on a qu'à Panama, na qu'à Paris, pour nous ça, Belou Vadio Akuna Matata. Belulu Vadio Akuna Matata ba mbote ebele esika kuna yozali to zongi awa na kati ya melin pona kopesa donc Francis Elanga na mwasine nene makumbu ba mbote to bazali ba grand fidèle il y a 5 minutes avec ses angadi toujours na kati ya melin to robosa na te petit na biso Gigi Chibangu merci à trop. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokosuki sana kati ya London City pour na kopesa José Kano Kikakamene ya le lola bezo bengete mikolo José Kano Kikakamene donc succès makasi José Kano Kikakamene merci à trop na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya London tokobosa na te maître Wera Mukuna Maître Bimsaraba Mwambe Besoge Bimi Mwambe et Bimi Lobayom Tolugayon parce que Maître Wera Mukuna pas qui Maître Azali Mutumoko Malamo. Donc merci à trop Maître Wera Mukuna nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya London Torosugi ça na Maître Rajamoule donc sur moni Maître Wera Mukuna au moni Maître Rajamoule. Donc c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalo Lochouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Donc restez connectés sur cluboriginal.net. Vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe 2020 soko sukisi yango le bas 5 minutes ezate Kanambe fozwa masolo na mbuchu pena dikosi abu pia à très bientôt. Nazali ko recommander bino donc vraiment batu nyoso tout oyo balandaka 5 minutes bo s'abonner à compte YouTube il y a Adi Londele parce que à partir il y a le 1er juillet Adi Londele a accéléré ma solo donc bo s'abonner na Adi Loba TV bo s'abonner kuna parce que ma solo ya kitoko et bandi kuna donc nazali kolakisa bino botala bino moko niveau ya ma solo il y a spot publicitaire il y a Adi Londele bolanda et puis bokomona ke bozala déjà ya ko sepela. Adi Londolé, le célébrissime, célèbre journaliste beau comme un dieu. Adi Londolé, pour la vulgarisation de tous vos événements, journal, reportage, fêtes, animation et maîtrise des cérémonies. Adi Londolé, l'homme qu'il vous faut. Adi Londolé,
omniprésent, l'animateur présentateur polyvalent pour la réalisation et la publication des émissions de télé diffusées sur plusieurs chaînes de radio et de télévision. Adi Londolé, l'homme, l'artiste, le journaliste du peuple. Adi Londolé, beau comme un dieu. Adi Londolé, le célébrissime. Bisso Semosala. Donc, Bino Morobomoni, donc, Adi Londolé, le célèbre journaliste, beau comme un dieu, na sengi na Bino, beau s'abonner, kuna vraiment na Adi Loba TV. Donc, et ça là, et sengo trop parce que ma solo et tikalika na ba professionnel. Parce que Adi Londolé, Moutou, Mokwa Lobate, qui Azasogi Markening, Adi Londolé, c'est un professionnel, il y a ma solo. Donc, vraiment, beau s'abonner na Adi Loba TV. Donc, tu commis. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des causes. Bien, bon, les camarades, au salaire, aux amants, c'est vrai, tout le temps, du ventre.